Na pesi nanu ba bakuki nyonso ba mbote belé et pas si la bisalu. OK. En tout cas ndeko na ngai vraiment zalaka bongo. Vraiment. Bien sûr mokili ekolo banango belé ndé bazulu ba mesana koloba loba mais désorienté oté. Vraiment. Zala no kandengo zala. OK. Zala penza. Na leki nanga sila. Hein? Si la garde ya papa la ngai si les oya ekoluka boye. Ah, leki nanga kombo kimanga mwa mingi. Naza pe na chaîne na ngai moko. OK. Ali Maki Yangando TV. OK. Ali Maki Yangando. Bato nyonso baza partout bazali na YouTube so bitika Ali Maki Yangando. No babaku ba yo cha mopepe. Mais eza ya bangoti. Ah, eza ya bango. Ya bango. Te bako kati lo parti. Nazo protéger yo. Ba bien eza ya bango. Eza ya babaku. Ya bango. Ah, tika boye. Ba na kende wapi mama? Mutu ba abaku kina mokilo na. Monsieur baby. Baby te. Est-ce qu'on a un groupe à Bakouk? Oh, dis-moi, peut-être aux la Congolais, aux à l'étranger. En tout cas. Voilà. Il faut toujours au poste. Et le boss à la Congolais. OK. Je parle de ce qui vient dans mon cœur, ce qui vient au fond de moi. C'est ce que je suis. Voilà. Sans intérêt. Sans intérêt. Naza artiste à complexe. Sans intérêt. Intérêt à nini? Ozo le bango clair sans intérêt. Nazo le bango na mutema nanga. Vraiment. Naza kana le kindi. Sombi ali na niveau na ye. Ouais, boso manga. Le boso manga. Boso manga le boso manga kisasa mubimba. Ozo mona. Na yi mutu nyoso tu oyo a se respecta ka to saka musane atambula ka respecta ka baninga atosa ka batu. Ngali fona lingaye. OK. Voilà. Ngana no kino ko mana no complexe ya mutu par rapport à nini. To ba yeli lo sala na yebi. Na tie groupe na terrain mokilizo sepela. Si. Ozo comprendre. Ba fleur ezakoya nazo vanda bepo musala ezoleka na kovanda boye ba costume outi de gauche ba costume outi à droite et outi na États-Unis et outi na France et outi Chine donc partout biloko ezakoya c'est-à-dire pas musala ezoleka bien non. OK. Ozomona est-ce que somona mutu abimi na tebe le koto pièce non nato na tie loko na terrain na ba ke loko ni na tie objectif na mweza nini na yebi loko na losala ona te ko banga no suba tutie na bangana na musala na ba pièce na bangana o te ya cheli baya bo to zila silisi na ngando na musala ko meka kutu te na ngando o moni tsoki na zaka na kati te na zaka na mai na ngawana na kati o cheka bikolo papa ko bi mandambo o sema kamna yo o ba do te vraiment ko meka te OK ko meka te Président Lomba yebi ko meka te Président Lomba yebi ayebi ah tikako o ebo na zolo ba na chema na moko eza matanga te okende komila kesa keno botala ngande na yebo bato bako sentir nani yako sentir yo nani yako sentir yo nani yako sentir yo donc ça c'est distraire inutilement c'est-à-dire yebi eloko sala kate peuple yo yako vimisela yema peka bo tout ça ce qui bangote yo zelo kota il faut d'abord respecter public wana nous devons avoir cette culture d'akoba ko respecter public vraiment. C'est-à-dire, ce que vous avez dans la télévision, dit, vous avez ça, au moins on les a dans la TV. Au moins il bateau il va pas mon danger, matanga feti kaka yo wana mwana bato tokita. Oza na kati ya matanga bakomona yo, olekibo. Na bato. Obimi, olekibo. Ozo luka nini artiste, pesa kilo. Et voilà, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Analyse, toujours dans la chaîne Nabino, via TV Monde, et Belé au Bolingaka, via TV Monde, Bozali, vraiment, ya kosepela parce que Toto Irano est là. Vous voyez bien, monde ya cinéma, vous allez pena bateau, bali, penza to benga ba doyen, ou peut-être le baka, bakulumbimbi, bateau pena basali musala mingi. Et puis na ko édifier côté ya bino na nzela ya théâtre ya moto lobaki lelo to meka ko ya papa Ali Maki Yangando et bele ba ko sepela ko ka papa Ali parce que azaka d'habitude na ba émission penzate ya moto lobaki lelo pourquoi pas tout solisa e to zong ça peut bambo tete na maman li ye moko sika Ali la queen et puis to bosa na raté na ngambo pe ya babakouk to pe simbote na papa Yoshua présent de tous les abakouk to le bi mbote na yo. Et puis tout le monde a raté maman Zozona Inde, vous avez bien maman Edingizi, sans oublier maman Chouchou Nani. En tout cas, tous papa Maki Ali Maki Yangando. Ouais. Bonjour. Koulou. Bonjour les grands journalistes.
En tout cas, tous les gens qui ont été c'est mon engagement et l'équipe magazine parce que tous awa ma chaîne via TV Monde. En tout cas, ils allaient chaîne où ils ont la elengi. C'est-à-dire que nous surtout on a besoin de koyoka kolanda information. Il y a des artistes. Il y a mutunyoso azana domaine nyonso. Place bien ya koleka pour message dans le comme partout dans le monde. Les alliés na via TV Monde. En tout cas, vraiment, nazana esengo ya makasi et puis esika la Queen Azali na PC ba na benga kaye bien biso benga kaye tata mosi ya bana tata mosi ya bana parce que déjà bo banda li solo tata mosi ya bana kala tata mosi ya bana na nga donc ya blague te ya ko sakana te c'est-à-dire ba toi kala ya tongo maka ya tongo Vivi mon comme ngazo benga OK Vivi oh na bando so akande ngwana utaso ukute na yo bisa ako sonde comme ça appelle la ngando vraiment et pas ya Vivi la Queen toujours. Mais s'il faut parler de qualité, mais s'il faut parler de qualité, et pas maman Vivi. Vivi, elle n'est pas n'importe quel artiste. OK. C'est-à-dire na kati ya mboka oyo République démocratique du Congo, quand on est en train de citer batu, artiste lokola ba maman Vivi à la Queen wana. Mingi lelo yo ba bibina ba TV ba zo sala ba nini, baza ba leki ya Vivi na musala. OK. Via za mutu atongo mutu akala. Parce que tango via to bandi ba masolo oyo. Lelo to moni na domaine na biso ba jeune ba komi ebele. Toza contre bango te. OK. Tozo pesa bango encouragement. Ezala musala balingi. Mais respect. Voilà. Na mutu abanda makambo liboso. Ce qui est important. Respect nde lo kontolo baka yango wana. Via baza bato moko baza simple. Aza na qualité aza maman sociale. Via linga komona mutu na participer. Tu vois? Hein? Donc c'est-à-dire au vandi na ye baki au vandi na mutu. Voilà. Buzo bande alinga kate. OK. Ndenge na yebi leki na c'est comme ça qu'il est. OK. Alinga buzo bate mais je ne sais pas nazo manquer même ba mon. Voilà. Ozo mo pense ça mutu to vandi na ye trop et puis to travailler mingi. OK. Via. Pauvre Mbonge que son âme repose en paix. Massamba que son âme repose en paix. Santa Mbwangi le grand Baouba. Tony Mopenzo. Souza. Trésor Nzinga. Je vous dis, équipe Naomi Campbell. Vraiment. La métisse noire. Hein? Moi, les gens qui équipent, moi, donc, sont au Kiti, les gens, des gars, pas au Kanga qui pendant 7 ans. Moi, tu as des colotés. OK. Moi, tu as pas pour lui. Et puis, vie, il y a liste qui est aux autres sentir que non, mais bali tozali, mais base à mouvement. Au moins, il vit à côté, au moins, il n'a omis à Zawana, au moins, il sous à Kona, mais pas dans la tête. Voilà. C'est-à-dire, bagarre les amakas. En tout cas, la Queen, là, Tozali, mon bébé, Zappé. Mais la remarque est dans la terre, nous l'avons sur n'habité. Non, pas côté négatif. Mutu à cause à l'anzambete. Mutu à cause à l'anzambete. Même yo les grands journalistes, vous avez vos défauts. C'est ça. J'ai aussi les miens. Ali Nazar Christ était. Son Nazar sous ma bé côté à ma BT. C'est-à-dire Nazar sous nzambete. C'est-à-dire Mutu non surtout. Azana bola munaye surtout yebani bato bele ba baza trop agressif hein wana ezaka ko bato balobaka mingi na bandako bon agressif ali komona ko jouer nenga za agressif en tout cas eza vinayi non c'est-à-dire wana c'est-à-dire tant le monde nga déjà na kati ya scène nazaka susu ali awazate OK na soki na neti awa sikoyo oyambi ali maki ya ngando attaque artiste selon ndenge mona caractère ya ngando hein mais voilà soki ngando abwaki maki et puis maki ngando na soki osakani nango obi bapesi yo maki zwa maki oyo olia mais soki ebi kobomba yango teke maki wana ekoi epasuki bon soki oza na posa ya mosusu yeba keno esika maki wana ezalaka
Pour que soit à facilité. Voilà. Parce que c'est un soit makila mutu sopana soit que liwa mutu. Mais ce que ma bête ali, maki angando mais maki yango mo zo produit ba maki mususu te. Ils ont produit ba maki mususu te. To le bango pe lelo ba to bi ozuye lelo. Joyeux tout est biloko ko sakana été. Bon, c'est na plateau te. Et produire neti mama production dans sens que ali maki angando aujourd'hui, ba to ba éviter azapé président ya groupe naé, ça fait longtemps. Oh lelo ba to ba ko chance à travers cette émission, to ba kombo ya groupe. Donc, excusez, peut-être déjà 8 ans et belé. Kasi pourquoi toujours sentir groupe ya Alima qui engandoté? Pourquoi pas trop bien appelé au moins Alima qui engandoté? Au moins na kini na minute on a au na kini. Au moins Alima qui engando, na naza artiste ya blague té. OK. Na lobina mutu akala. Na Zambiaka. Moi ba petit belé. Songa na lobi ba génération oyo bazaki liboso na biso. Na bana o bazali lelo na ba moya ba 25 ans bazamba tolo ba 25 ans ba leader bazana ba 30 ans ba nini tout ça bazana c'est ba bana baleki et ça dit à quoi ya âge kaka non na dit tolo bazana par rapport netinga par rapport na ya âge na par rapport à musala naza ya ba tebele naza pe leki ba tebele OK naza pe ba ba tebele quand même leki. Là, c'est bien. Mais bon, c'est bien organisé sur quoi, OK. Mais ça, la vie que nous bateaux, bazaki, biso na biso. OK. Hein? Na kotia par exemple, na ko kenta mususu. Si on a dit par exemple, valider par exemple SOB. OK. Vous comprenez? Na ko kozwa nani na ko zwa lokola ba JDT Mouyala. Ah, JDT Mouyala. JDT Mouyala. Kama moko. Wana baleki na bisoti. Oh. Oh. Basi ni mwa ya ba président baleki yo ya ngando. C'est le bureau ya ngando les tout ça. OK. Vous comprenez? C'est-à-dire na kati ya masolo oyo, on n'est pas n'importe toza ba tu ya mikete, toza ba tu. Mais ba bazela ki peut-être ko tanga ba président Ilombe, Faustin Soukabi, to tanga peut-être ba Bodo, les autres. Mais tout le monde qui a mis non, président Ilombe wana ba ene na biso. Ba ene, voilà. Là c'est ba président Ilombe baza ba ene na biso. Ba nani ulubi nani Bodo wana ba ene bango ba bandaki avant. Vous comprenez? OK. Et si ngada ko manquer respect na batwana. Hein? Na ko manquer bango respecter. Ce sont des leaders, c'est ça ba to ba banda masolo wana de boso na biso. Voilà. Vous comprenez? Mais tu as vu ko bima na ndenge moko ya blague té. Ozomona ba leader belé ba kombo wana tout ça. Mingi baza ba leki o ba ena sima. Basima moko. Omoni biso to ba leader moko to na ko lobate, to na ko mikumisa te. Vous comprenez? Comme yo mutu ko mikumisa, tika ko tia makelele pamba pa tika nde batu basa. Parce que bano ya moko oyo produit na sala bana ebele. Tel que nani to na sala muimba. Na lobi soki na lobi bato oyo balongwa na mouvement na nga. Bakozala ebele koleka bao bazali. OK. Na kotanga muimba dans quelques-uns. Muimba. Maman Muyombe. Oh. Ah bon? Na kozala chiffre 9. Na kozala singa bateau. Na kozala business. Na kozala Evodi. OK. Na kozala Maman Chantal. Na kozala bana ba bima. OK. Basala pe épanouissement na ndenge na épanouissement na ndenge na bango en tout cas na pesa bango ba bonne chance. Voilà. Alors lele en tout cas batebele bazé ko sepela babi Alima Kiangano ninga zaka na sendenga za tini émission. Boyende kitoko bandeko. To boy hypocrisie mutu moko bo bazaka ndeti mo santu na etonga mais maka muso asa geza ndenge mo. Alima Kiangano zaka ra kinete. Azaka ni papa social. Bana nga bayi. To rapi hypocrisie. Jamais. Malinga bayi ko to buzo bate. OK. Yango poso ko o lukinda na makambo ya pamba la buzo ba yo le kawana. Sokotika la komo mutu d'abord aux artistes, artiste d'abord yo moko fe ba ko bipesa na no respect. Voilà. Omoni musala to salaka. Et puis ça yo privilège était ya ko sala n'importe quoi. Voilà. Parce que nous on est des éducateurs de masse. OK. Vous avez le quoi ba professeur, vous avez le quoi ba enseignant, le quoi ba pasteur. OK. Vous avez donc c'est à dire il faut bien ce artiste ba tout les gars ba etando ike pona babiloko to salaka ezaka teke no po mutu apanda kana na télévision kaka boye ayoki asekete non il y a les autres fait ça ba des gens incarnation rôle ici la ezali si comme ate ande incarnation te rôle ko sala mais na c'est rôle wana na mutu ozo talo zini. OK on refléter pe image voilà parce que tout le monde ba tene mususu tout le monde ba jeune leader na biso bazo sala wa okomona otali
pièce bozotala mais contenu ezate. OK. C'est-à-dire au kotala introduction à pièce mais comme le développement fond ezate. Vous comprenez? Les gens à kosala ka kene pona nini ele ya kana TV bo bato batala ka. Nzokani pas moto tchaka mais les avoir dissertation. Voilà. Pièce auto tchaka za dissertation. Il y a l'introduction, développement la conclusion. Okay. Il faut tant que côté loko wana, il faut être na suka ya loko na tienne etando ike. Message na kopesa ya suka bato bakozwa comme leçon et servir peuple, mokilipe nation. Eza na kati. OK. Mais tout le monde a kaolo des fois bon. Mais quand le président Masumu yala donc l'idée président la mission NTPC quand on est pour fond la mission quand on est na biso tout ça pour encadrer ba petchona parce que tout ça la té mais le tali au regretter si to ba chaîne comme na kisasa lokola mayi bon. OK mutu soka sasa kwa occasion tamu noko na ya Fungoli TV tata moi c'est la Fungoli TV je ne sais pas moi na kasi soki nani ya Fungoli TV avec la privilège à compter mais ba vi mingi bozo saka d'improvisation le loba histoire rebelle ça on juste d'improvisation mais bino ndo bozaki ba spécialiste ya improvisation mona ke bozelaki awa na ko kosuka ala kokufa mais na ko bino sima boyebi te wana eza ba biloko ba na baza ko sala nga soko tali biloko nga na osala ba pièce na nga na za kotia. OK. Ti depuis na banda na za lelo tolo bana 32 ans lelo. Voilà. Il y a groupe là cinématographique Altoni. OK. Je vous dis ba pièce tout na tia pièce mon côté à gauche. Oh, Altoni déjà 32 ans. 32 ans. OK. Groupe na nga etika ko échouer. Etika la ko échouer. Depuis au salaire de père na groupe à gauche. Le grand prêtre. Bon, tu es un grand prêtre. Oui, nous sommes qui quoi? Oui, bon, tu es un grand Mickey. Dans ce pas vie, dans ce demandé pour permettre. Si. Dans le cas de au monde demandé pour lui. Et bien quoi? Ah, c'est-à-dire tu colite. Voilà. Voilà. Mais nous on le retenant, faut que tu sois bien le lot. Bah il va falloir y a mon gauche. Et nous on le retenant pas ex-président na mon gauche. Bien, à forme ngati. Mais ça les lots na sali mouvement et autres c'est précis mokili. Vous comprenez? Tu es que tout temps à biso sur ma classe. Na professeur moko azotanga sabino. Mais biso on tobi makamaele ndenge moto voilà parce que première zalaka deuxième zalaka troisième zalaka quatrième zalaka. OK cinquième paix zalaka les derniers paix zalaka c'est ça la vie par rapport au paix à tout ça style wana bon moni soko talinga bien hein ndambu nanga soko tali ya ligne ya pièce ya groupe nanga on na zana ndambu ya kiye. OK siko na longoli côté mususu ali côté mususu na bakisi kinga et les Ganjagote. Mandé. Ne balobalo lelo ah zo jolo kwa bana mwe ko chez les Ganjagote. C'est mon père non? OK. Ce que ba bengo lelo moi na vie okuboya. Ce que za côté ba bengo moi na la queen. Za côté critique et za côté positif. Ya. Ya ne balobalo ah zo jolo kwa bana mwe ko chibo. Parce que belé ba sa réaliser za ba dédicace. Avec excès omoni na bato oyo ba mesana ko critiquer bango ba mais ba sala ga eloko te et cause na côté négatif. Ah voilà. Vous comprenez? Voilà. Ce que ça que na bato oyo ba tala ka bato bazo sala critique peut-être on ko valoriser mutu on ko matisa mutu. OK. Et ça point positif. Voilà. C'est ça. Vous comprenez? Hein? Donc et ça musala to sala ka mutu nyoto akokina nyoso. OK. Vous comprenez? Musala nyoso to sala ka moi c'est que au contraire la bandi pièce na yo au bandi c'est zaïga bien mais so que par exemple au sein pièce na yo OK par exemple na 80% est bien. OK ce qui 20% les zangi que moi erreur zalaki c'est normal. Voilà. Prochainement on commence na pièce musuko sani on va améliorer balo ba faut reculer pour mieux sauter. Voilà, merci beaucoup. Là c'est Alima qui ngando bokota na via balobi via TV Monde. Voilà. En tout cas, bato belé ba ko sepela ba di ah tonto yengano ozweli wapi moto abeta ka ba border kasi to luka ka eto zwaka ete to ko taper lelo boye place to ba to sakana place to paluka ka pena mabele et si ko epelisa ka moto o kamo pe lobi bo mati miniati yo poso mati miniati alinga ngo te olinga ngo te ah yango c'est préserver ka olinga ngo te ko ta je n'aime pas les bêtises nazata il faut qu'on comprendre to za ba artiste mais biso nyoso to kokanite. OK. Biso nous sommes un comportement mon côté. Chaque mot a une éducation naïe, na baboti naïe. Voilà. Vous comprenez? Moi, en tant que leader que je suis, je ne peux pas passer devant l'écran comme ça, étant doïké, na koma wana,
na ke uniquement pour na koya ko finga soit te koya ko ridiculiser mutu voilà même eza soni d'abord pour na ngai tant que leader parce que je suis un responsable voilà j'ai une femme j'ai des enfants bana na ngai babani na ndako batala tala papa na biso benga za ko finga papa fulani et puis mutu ozo finga wana et puis na kati ya ndako na ye azana mwasi azana mwa na bana azana babokeli na basemeki na ye yozo sisi na ndeko no le poso na kati écran. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est bêtise. Ok. C'est ça bêtise. Attention, mais ça nous encadre pas. Ils ont encadré. Ils ont encadré. Tout ça, pasteur. Artiste, pas leader. On est des pasteurs. Tout ça, pas professeur. Tout ça, t'es à Mokili. Vous comprenez? Yo tango na TV, obandi ko silisa ndeko na euro poso. Obandi fulani kutu. Azaboye. Obandi fulani kutu. Azabo. Dere pulunga. Pona moi. Ali makianga ndo. Soko finginga na za mulai. Na ko sepela nanga parce que yo lekinga na mulai. OK. Soko finginga yi na za mulai, na ko sepela. Yo lekinga na mkuse. OK. Soki je ne sais pas soko finginga keno. Naza mwindu na kosepela po yo lekinga na pembe voilà soko fikinga naza pembe na kosepela po yo lekinga na mwindu ke mababi éducation bozo pas à gauche il a mon cœur bino bo finga kate totalement mama via totalement pas na yo totalement même souza ni part to ka benjini to ke ko finga e bandine lege nini papa OK to nda ko finga pona ko luka nini to nda ko finga pona gagner nini na kende ko ce n'est pas ça on yo finga kawana leader c'est le code mutu omoni tango yo finga kawana omoni valeur na yo même na babota même na bato batalaka yeba ki ba mona ko lokola papier hygiénique soko mi yeba kate yo kana c'est tango yo bimaka na télévision so finga baninga ozo critiquer bangina baninga yo mona ko do bimaka danger oko mapeka no ke likolo ba mona ko lokola papier so to bani eza ba école bavuti l'école de théâtre bavuti peut-être bato musu ba utaka na éducation na ndako na bango OK omoni okoza lelo na ministère ou bien na compagnie ou bien na compagnie à l'état au moins ta mususu PDG mais azem poli OK okomona PDG moko mal appris okomona PDG moko indiscipliné mais attends pe azape mayeli voilà l'éducation tu vois esika outi OK to tika kamoni babizali to la kisaka ba leader na ba télévision to fingisa kande ba boti OK to fingisa ka ba boti o ba boti biso yeba ko ridiculiser ka ba parents na yo o ridiculiser ka ba parents na yo pe na famille no mobimba bamoni mwana na famille fulani ye wana za ko finga butu en tout cas et puis ozo bimisa pe ba insanité voilà je ne crois pas que na ndako no plate o vanda kawana yo mona ka ba leader mususu bayaka na ndako na yo pona boya ko senda yo saki ya loso pona ko senga o nini ya fufu non soki yo za na me photo sepela bango parce que za ka pamboli yo zala pena olia ko critiquer yo pe zana maloba ko bimisa ponza ba pambola fe baninga voilà ozomona la vie marche comme ça mutu moko ta ko na nyonso na mokili azate voilà président Ali Makiangando parce que balobi na bakongo tango ifweni TV ezali ngonga to meka ko tuna na pesa no mama fifi moi na Londres donc mikolo benda ils atterrissage forcé na kati ya bakini na mabele ya banka bébé zape adam nukolo kwa mundele amwa mbiko ka tu ba bonjour la yo vraiment bon séjour na kati ya kini mais ce que to loba umela mutuna oyo mutatuna ngai ezali maman Elimbizi azava na Paris baki tunela ngana no Makiangando pourquoi bani ko s'imposer pété dans le monde à YouTube le cinéma est comme une ampleur mingi na YouTube mais c'est comme si vous avez ça dans le monde à YouTube même vieux gauche même yo moko ezali à quoi le vendredi à Kinshasa na le biso au côté dans le monde à YouTube wana soko tuni même la queen OK akoy biso ali azali to ça na la queen ba biloko ebele na YouTube mais vous aussi ça ebele okenda pe ba côté moko boye Jérémy Chaban il est qui n'a Jérémy bambote na place uzali zalaka bongo zalaka bongo allez qui m'ont poli très poli donc vous reconnaissez Nicolas respect l'humilité précède la gloire OK et qui n'a vraiment coup de chapeau ko bakana nzela wana OK pour changer façon ya kozali la té OK pour tala pe mokilité pour mokilière moko
na bato na kati ya terrasse OK zala no kande mwana na sala ba blog belé na monde ya YouTube nazali soki kata pa manani pa ya na pesi nano ba couple nyonso ba mbote belé et pas sila bisalu OK en tout cas ndeko na ngai vraiment zala ka bongo vraiment bien sûr mokili ko loba na ngobele nde bazulu ba mesana ko loba loba mais désorienté oté vraiment zala no kande ngo zala OK zala penza na leki na ngasila hein nani si la gamme de ya papa la ngai si les oya ekuluka boye leki na ngoko mbo kimanga mwa mingi abakuku yo ezaka sila na nani na bakuku na bakuku ede bafani ya kasi te bakoza mbi bale misatu te sila na bakuku ti donc sila de bakuku de bafani bafani na biso ya yango wana o ba pesa ko valer ba reconnaître ba bi o asa doyen. Ah ok, donc c'est pour ça senga yo babi pourquoi pozonga la ba film mususu balobi alima ki ngando tozana besoin na ye pourquoi ça zo mona la mais tout le ba komona na la film ya la Queen non. Ah ok ah parce que ça nda kumoko ah komona na nda kwa la Queen donc aye ba déjà que non naza déjà participé ah oui to kona yo déjà donc ayebi ok on est zanda goûter et ça le kola no kwa bana ye et boya azana choix vraiment. En tout cas, en tout cas, merci beaucoup. Papa Ali a bien zolu ka kombo mais azape ka moto. O batali kombo te soki na bengi yo te ko za pressa qu'on dit ma présenter. Et ça dit comme reconnaissance na ça. Na pesi nani Papi Fula hein donc c'est à dire Oasis quoi. Papi Fula. Hein voilà Oasis na pesi ba mbote place azali coordonnateur. Papi Fula vraiment bof zala. Vraiment. C'est bon. Président, je suis président de tous les Abakouk depuis le Canada. Je crois que Masolo Toko soit na papa Alima Kiangando et l'on a maman Katika ni kapé na Canada. Tant que qui bobi noko pourquoi aussi prendre des bisous. Bon comme moi papa Ali a le bien Zaliwana et puis vie TV monde ali bo d'après que Queen cinéma ali. Naza pe la chaîne na ngai moko. OK. Alima Kiangando TV. OK. Alima Kiangando. Bato nyonso baza partout bazali na YouTube so bitika Alima Kiangando. Mais Babakouk ba yo chamo pepe mais eza ya bango ti eza ya bango te baba ko kati le parti na protéger yo ba bien eza ya bango eza ya Babakouk ya bango tika boye ba na kende wapi mama mutu a Babakouk na mokili na monsieur baby baby te est-ce qu'on a le ngoko ya Babakouk oh dis-moi peut-être aux la congolais aux l'étranger en tout cas voilà il faut ça toujours au poste le à congolais te OK le siko penza balobi mise à jour et salami ya théâtre zongi na elengi nango oh nazo loba na c'est ça makambo ya masiki OK sinazo makambo eza polele et c'est moi j'ai un problème avec quelqu'un je banque te est-ce que moi j'ai un problème avec quelqu'un jamais est-ce que tu m'as déjà discuté avec quelqu'un jamais je parle de ce qui vient dans mon cœur ce qui vient au fond de moi c'est ce que je suis voilà sans intérêt sans intérêt Naza artiste ya complexe sans intérêt intérêt ya nini ozolo bango clair sans nazo ba eloko zomona mutema nanga vraiment naza kana lo te basombi ali na niveau na ye kwa hivyo somo lobo somela nga lobo somela nga kisasa mubimba ozomona ngai mutu nyonso tu oyo ase respectaka atosaka musana atambulaka respectaka baninga atosaka batu ngali fona lingai OK voilà déjà derrière bato ba respectaka batu en tout cas yango tozoluka batongo boye na mwinda ngako tufuna ki etiki mpese mutu kolinga oluka ngai oya kosambwisa ngai oya kofinga ngai na kopesa ka nzambe lokumu na kotika koyoka ngata moko bonso yoki bano bavanda na conteneur na fikini bavandeli bana mo bakoma ovanda na conteneur na fikini bo na yo so mona keno donc ça dit basilisi mutu yo si omona keno mutu asila bazotonga ye jamais otonga kutu mutu ezaka te ozobakisele nde bachance na babénédiction c'est ça yo ozofinga mutu azoloba te entre yo na ye nani azali bomo yo en tout cas bato mayela boye na théâtre bazala suite azalaki wapi papa ali oyo nga pene ekomi nango semaine mo bafana lukaka yo mais siko ozanga na suka complexe ya mutu te na théâtre lelo na bano baye nsima tout ça po lelo natanga bakombo nga nakotanga na nga baboko baya baza mo ebele nakokoma nano complexe nano na mutu omari wana ozotanga na wana pena leki na ngai ya kosakana te omari wana leki na ngai ya kosakana te leki na nga place ozali et puis très poli vraiment très poli oma zala ngana nokende kokoma nano complexe ya moto par rapport ya nini to baye lelo sala na yebi
na tie groupe na terrain mokilizo sepela si vous comprenez ba fleur eza koya nazo vanda bepo musala ezoleka na kovanda boye ba costume outi de gauche ba costume outi à droite et outi na États-Unis et outi na France et outi Chine donc Asie partout biloko eza koya c'est-à-dire pas musala ezoleka bien non OK ozomona est-ce que somona mutu abimi na tebe président ko to pièce non nato na tie loko na terrain na yeba ke loko ni na tie objectif tango eza nini na yebi loko na tosala bona te ko banga no suba tuté na banga na musala na ba pièce na banga nani ote ya cheli baya bo to zila silis na ngando na musala ko meka kutu te na ngando omoni soki na zaka na kati na zaka na mai na ngawana na kati oteka bikolo papa okobi mandambo osima kamna yo oluka bado vraiment omeka te président Lomba yebi omeka te président Lomba yebi ayebi atika ko webo na zolo bana cheme na mnoko président Lomba on peut nous partir ko na pesi mi dana esimbote pesi na vie de loin ayebi OK ayebi voilà président na kati ayebi nanga tout abordi mais nazoka na mo ba maîtrise Saint-Esprit mikolo nazokota ba prière makasi nanga lo bakake obike mikolo yo ekomi likambo ba cha date pourquoi pas alimaki ngana zo chaper date na ba spectacle tout ça tuzomona bana bino ba Jérémie vidéo yo wana bazana esobe mais ali pendant 32 ans na Altoni ba spectacle na écoute te papa yo kana bisa oboni ba force ka maboko te vous comprenez toza na monde oyo chaque moto aza na vision na ye omoni na banda ka boye na ali na kufila no te jamais je suis en vie à vie mais loko yo ngala zo kanisa na mutu na nga mutu ayebi yango aza te vous comprenez après ba tie libaya eza fierté ya biso nyonso eza culture congolaise des okeli kolo bien dit moi je félicite ça vraiment et puis la légalité quand je regarde comme ça langa bien et ba mususu na kendaka vous comprenez. Donc, il faut se soutenir. Vous comprenez? On n'est pas des ennemis. C'est ça. Vous comprenez? Il y a que les gens qui eza matanga te okende komila kesa keno botala nga ndenge na ye boye bato bakosentir nani akosentir yo nani akosentir yo donc oza kose distraire inutilement c'est-à-dire oyebi eloko osalaka te peuple oyo oya kobimisela ye mapeka boye tout ça soki bango te yo oza eloko te oyebana korespecte public wana nous devons avoir cette culture ya koyeba korespecte public vraiment. C'est-à-dire, ce que je regarde à la télévision, dit, vous connaissez ça, au moins on regarde à la télévision. Au moins, il va te dire, on a danger, ce n'est pas, je ne sais pas, extraordinaire. Vraiment. Matanga fait Tokita. Oza na kati ya matanga bakomona yo, olekibo. Nabat. Obimi, olekibo. Ozo luka nini artiste, pesa kilo. eza pasi omona na matanga penda boye président masumu avandi boye omona aza na matanga akende boye azonga eloko azoluka ezoyebana te ozaka agité poani baartiste balider to changer façon ya kozalela osilaka koyo to changer façon ya kozalela des fois ezosukisa biso soni ezokitisa mpe culture ezokitisa biso ekitisaka yo oyebaka te agitation ozalaka nango eza nini yo somona peza elombe na matanga atelema akei boye azonga akeni abemi ata ntango toyeba baprésident ke son ame repose mpe babe na biso masumu nani sans souci viana soki omoni meme ata na nzela boye meme okokute na lupango obe babengi place boye soki bovandi boye okoyeba te keno wana aza artiste c'est ça okomona artiste neke artiste nde na kati ya scène voilà mais ça bato mosusu balingo mélanger nyonso na baparke kaka crédibilité ozosisa biso baartiste comédien crédibilité tobongola mitema tobongola bizaleli ça nous honore pas émission kutu ekoma opesanga mpasi oka tobeti lisolo bamatango oyo yana kotalika mama moyindo esali yo ndenge nini ntango ozokisa ngo wana ya mwana mama moyindo je sais que c'est dire obungisa mwana
eza facilité. Oza ba ime, oza na mai na makila. Obimisa moto aza chere pa na yo. Eza facilité. Mama na yebi ki nozwi ku. Toko sala nini? Toko kumisa ka Nzambe. Nzambe moto ya mokili moko te akobeta tolo awa keno liwa, ye moto akrea yango. Liwa eza Nzambe moto asala yango. Eke moto akobotama soko nango moto akosala nini? Moto akokufa. Mama na ngai moindo na biso courage. Courage kumisa Nzambe. Na yebi eza pasi. Soki eza na bato mosusu bakoloba oyo baza koloba eza peut-être c'est parce que ekomeli bango te. Bato nyonso oyo bazoloba wana bazwa ka ekomeli yo. Ekomela ye na yebi te soki esengo nini oyo akozala nango oso atake ko na boîte ake kosala fête. Zwa matoi mama na ngai kanga tolela mwana na biso. Moto nyonso akopose liloba ya mabe likolo na yo likolo ya mwana na biso atiki biso sala biso pasi. Tika Nzambe asa charge na ye. Parce que moto wana soko otuni eke yo moto osala liwa. Je crois qu'il y a kozanga réponse ya kopesa yo. Zala na pasi na moto aza na pasi. Yoza na moto aza na esengo. Moindo na biso. Je sais que c'est dire. Et on en a à moi aussi. Dans le courage. Nzambe apesa makasi. Okende na obsèque na biso ti na suka. Nzambe ya kosonga. Kumisa Nzambe. Zongisa kembo lokumu. Masanjeli na mboka na emo santu. Eloko nga ndeko na yo na koloba yango wana. Courage maman. Sois forte. Sois forte. Merci beaucoup, ça fait mal toujours là. Ba nyonso bali na mboka wana yangola, ba comédien tout, ba mbote ya mido o bozali pe ko soutenir maman Moindo. To sola kina bidi bidi, to sola kina mugondo, tout ça, vous apenza wana pona ko soutenir ndeko na biso. En tout cas, on est toujours là. Tout le monde, tout le monde est là. Et c'est un peu na baïba sepila. En tout cas, tout le monde attend où il y a pas si. Maintenant, je vaut mieux. Kozala na moto yo aza kolela. Par rapport à kozala na moto aza nesengo. Pour beaucoup c'est la po esengo ezali. Moto abali anniversaire à moto. Bozali na bomoi. Vraiment. Par rapport à Moutou Aza Kolela, abongi si Moutou Aza cher et pas naïe. Vraiment. Mais pas Batou Moussou, c'est comme le sujet à Mokeri. Humanisme qui est wapi, artiste. Humanisme et qui est wapi. Mawa et qui est wapi. Les gens le là. Et si quand même Moutakoli n'a pas de quoi payer le cola d'église, na kati église yango charité exacte. Ok. Vous comprenez le lobby? Pour ceux qui moutoza na passe, toki makawapi. L'église. C'est qu'on a quatre églises yoke iwana charité exacte. Vraiment. Ndez ali lokola bato oyo bakolo ba maloba ya mabe na ndeko na biso ya mwasi oyo. Baza lokola église. Mais na kati na bango charité exacte. Réalité. Vraiment. En tout cas, comme nous avons une émission, vous avez toujours la vie à TV Monde, partager, liker, aimer. Surtout, vous manquez de vous appeler la publicité. Vous avez l'habitude de vous appeler la publicité. Et ça, la question doit revenir dans la télévision. On te le dit, vous appelez, consommer la publicité, on vous permettre de revenir et dans la télévision. En tout cas, papa, allez, comme nous avons et puis ceux qui ont dit message non nazalia yo bake mituna ya yote c'est mituna sili ba réponse pour mo lelo mituna en tout cas sili pour mo lelo anzo kozana muke oza faible oh oza muke saba to ba neto epargne ngai
na mona ke na bitu na misa batu mona jamii tuna yana contre ba prise en charge ba comédien la so carte mais na ko ba deti ko yoti otuni na be makambo sokoda te ese makambo sokoda eloko botsani yango wana lelo bazondonga na sonika est-ce que otuni nga makambo gouvernement otuni te makambo ezaki ebele ya koloba mama na ngai donc ozali okale no wana ti gouvernement sike obima te otuni nga natuna po bato bakotala ngonga est-ce que sokoda entreprise na biso baartiste comédien otuni yango te baza na mpeso ya koyeba mpe information ya makambo wana nyonso tobeta lisolo yango kasi makambo kasi ya gouvernement soki ata bozotunaka biso bamakambo mosusu oyo etali biso bi ya biso baartiste makambo eza nini bazango mais bokimaka kotuna biso mpe makambo ya mboka te parce que biso moko so tolobeli bamboka na biso te biso baartiste banani bakoya koloba bandeko soki entreprise na biso sokoda soki tozolobela yango te biso baartiste comédien banani bakolobela yango mpona bisotiaka ntango bozotuna bato baartiste bakestion ere moko bokotisaka eloko wana ANTPC na biso soki tolobeli yango te banani bakolobela yango biloko na bozangisaka yango te pourquoi pas nga naza moto alelo nakota na nini na NTPC na ntongo biso bato ya NTPC ya ntongo mais sikoyo babi kotere ezalaka tokende moko ya bongo lokola oyo ndimi kotere ezalaka ya carte ya prise en charge ya mama soki kotere kotana nalinga olobela yango te omoni sikoyo kotana nalinga olobela yango te parce que eza eloko moko epesanga méchant est-ce que chocolat zwa toyebi te bon wana petit soeur nayebi te idée donc nayebi te eloko wana nalinga olobela yango te parce que moni eza eloko moko epesanga méchant moko biso bango balider ifo tolingana ozomona ifo tolingana nga baferaki déplace nga kobima ti nazwi bana na banini ya kaka ti na grand baoba kuna na gombe kuna na bichi soki lisoloko minute eza nani tokomi tovandi boye tout ça ozomona fulani moi j'ai posé la question alors pourquoi est-ce que obengaki nga mpona nini mama Denise apesi bato baartiste balobi balider mpona boye mais ozomona bazwi balidere mosusu batikali mais groupe moko ye lidere wana na bato ta 4 5 6 kaka bana ya mouvement sikoyo balidere mosusu sikoyo mosala bango nini sikoyo tokei kuna kosala nini yango ozomona eloko wana ninga koloba yango te nalobaka biso balidere ifo tolingana ozomona lelo nga nakozala lelo par exemple na boss moko boye songolo ube nakozala ata mosusu na ministre moko boye songolo soki ezali occasion ke baninga na nga mosusu bakoma kuna po base retrouver betuka boye ese nambonga ministre wana nde nakosisa yango nyonso nga moko jamais asusi mpe baninga na bino mpe baza mpe na baproblème bakokoma mpe kuna bazunga moko wana ta moke wana ete mpe libota yokolingaka nyonso toyo oza wana nde nyonso non c'est pas logique ezali na balidere mosusu neti nani bon naboya nanga kotanga ozo comprendre ntango ozogere bato surtout bainstitution na biso minene toza nango awa il faut koyebaka quand même ndenge nini ya koyeba koencadre ndenge nini ya koyeba koéquilibre makambo soki babiloko wana yango ozomaka na bamonde na biso ya cinéma ya batéâtre oyo baprocharge eza ebele bacomplétion eza parce que bato oyo baza censé ya kotia ordre bazo équilibrer masolo te donc ça veut dire que ozo condamner gestion ya NTPC c'est clair nalobi nga natanga bakomba bato te tenge natangi ozo condamner gestion na nalobi bato non nazoloba noti problème ya makambo bakati mais kasi ezali na ngambo nasepela yango te mpona loba yango naloba nyonso naloba mpona makambo ya bakati makambo yango eleka ndenge nini parce que bato bazwa bakarte biso kali oyo tokozanga carte te metekasisa oyo na kombo awa donc bapesi bato bakarte basanté ndani nakozanga carte nakozanga ngo te babiozamaki ya ngando bato oyo basala bayebi eloko nini eza kaka ebongo nakufi je suis à bonne santé avant eloko wana yebina nga ali oyo naza kobela bana nga baza kobela nazokende bango na hôpital napesi oyo rezo bapesaki napesi oyo rezo moko babaki fallait artiste azala actif eza te ke omonanaka susu te après nsima bato nyonso bazwaki balekaki kuna bazwaki bakarte baza actif
neti nga ali bona yeboye batie ba leader bazala tout ça ale nga ali na zui ale na zui na tiki na ba leader mususu kuna ale na zui par exemple nani na zui nani business na tie kuna na longo na bombe leader moko na zui nani wala bana nga na iko to nani yamba na tie koto na bombe nani leader moko na zui ata 5 personnes ata 6 personnes ya groupe nanga est-ce que ozana ma bande ko no ba leader mususu la correct. En tout cas, bossa la vie est tous la correct. Bossa la opposition. Donc tous ça les locaux. Il faut la opposition. Non, moi bossa la opposition. Non, opposition. Pourquoi me belé? Non, bisa la zamu ta opposition té. Mais na zamu tunde, ceux qui na CP les locaux té. OK. Na lobaka. Ko ba ko kundanga ne longia mutu té. Ozomona. Musala ona sali oyo, ali ona zali, groupe ezali. Ezali musala ngoko na lingango. C'est ça. Na mutu na yanga moko. Bamemanga na makati tena ya pesa mwana yo vando zotala ba pesa mwana atuko bio musubo sala pesa la pe mabe to lo bango pe vite na bana nanga ba psiko pesa to yaki ngabe kasi babe ngati ba bakina ya siko onyo so les cas de décision ya mama Denise to bongisaka hein ba leader to bongisaka to zinga kozalaka tout droit moi soki batu ba yebi mutu ke ozalaka tout droit demere na kozalaka droit wana et kozala eloko bien en tout cas nzambe pa mbino. Merci beaucoup. Ça filé non to kanisa pas JP Massamba peut-être cause la solution mais tout ici. Yo ça mutaba JP Massamba mutunanga. Vous comprenez? JP Massamba za mutunanga batu nyonso bazana to kanisa kuna et pas JP Massamba en tout cas je vous salue. Je vous aime beaucoup. Vous aimez mes frères. Nalobi entreprise yo kana no papa. Au pesi na to yo koko yebisanga itekino na kati entreprise ba société ba ministère ezali awa ministère za akamoko ya environnement ezali ministère ya finance ezali c'est normal c'est pengambo ete batombo te kana na pesi ba mbote yango wana na yo problème mutu te to kanisa mubimba donc bongo mususu bango nyonso ba certa ngana za rakini wana no sanjo mtope nani ano sanjo mtope c'est alors Sanjo Pakosiko azande ko nangati et c'est moi je peux avoir les problèmes avec le bongo ante be vous azale ki nanga ya kati bongo ante pc wana base voilà tout ça rappelle clair wana nde base na biso yango wana nde base et mon réellement vivant base ya wana ça wana pe nani président Fiston mbote ka place azali oh Fiston pesa na nini na mon réellement vivant ya bana poto tout ça ya bana poto kaka na awa pe paraît-il bazali OK ozo ko lelo et mon réellement vivant ozo ko lelo en tout cas qui para pena ba makamusu te en tout cas Fiston ça va Fiston place ozali bambote belé nzambe ya pambola yo na libota mobimba merci ozana makambo belé na kati mais bo comprendre 10 minutes de ça te otuna prochainement il faut tourner makambo ya sokoda il faut tourner makambo ya gouvernement ya biso bimisi papa ali bambote na batu balani aussi les secondes na boy bambote ko ya sima bona ta bambote ko ya mena lo banana makambo na linalo oh na tigi ya sokoda na ke na gouvernement pesa ba motoli et pas ba maman nikolo babi gouvernement za pas en tout cas to sepeli gouvernement na biso bimi cette femme en tout cas merci beaucoup Namoko Antombolo président de la République Fachi Beton. Vous voyez que non erreur à Kala et vous avez sous erreur à Sikate. Par rapport à la ministre Nyonso Baché, Bosunga Mokonzi Mboka. Bosunga Mokonzi Mboka. Comment place où va déplacer son excellence Jean-Pierre Mbemba, mais souci n'a plus qu'il fallait être canana. Mais le coup la paix, bâtir côté na sport, na 5 président de la République, Fachi Beton. Merci Mingi. Na transport. Parce que tous gens qu'on quoi na transport, Nicolo Mokonzi Mboka Fachi Beton. Papa na biso ya transport, ministre na biso Jean-Pierre Mbemba. Toza konyo kwama pour la transport. C'est-à-dire ba montare oyo. Ba chauffeur ba esprit de mort. C'est-à-dire eza lokola na Congo na Kinshasa toza na kati ya jungle, loi eza la raté.
C'est-à-dire bango ba monika likolo so ke sali kaka yindi kaka mukelo kwa mwa mopepe. Transport et mati. Chaque mutation de transport prix ya ndenge na ye. Eza na esprit de mort ndenge moko. Mais toko suka ndenge ya boko zomona ba kinois nyoso mutation na secondaire ata soko nyati mutu boye. Oko senga ah papa na nyati o pardon ko ala. Mutu nyoso ko mika kanda pona nini? Pasi eleki. OK. Muibi bandeko totika. OK. Merci na maman na biso Fifi Masuka. En tout cas, coup de chapeau negi boza ko soutenir chef de l'État Fachi Beton na Lualaba. Lualaba comme lokola et comme lokola Dubaï ya République démocratique du Congo. Pour maman na zo sa musala. OK. Maman Fifi Masuka place aux alliés. Ah, il faut tout mon ana, il ça la bien. Ma gouve, il faut tout mon ana, et ça la bien. Au moins nous aliment qui ngado. Surtout mon ani et ça la bien. Donc c'est dit biloko nyoso wana. Bosunga mokonzi ya mboka bandiko nanga. Ville za ko les a gouverner té. Toza ko toza na jungle. Gouverner na biso ya siko yo koti papa. Landela ba transport. Na propriété. Bobimisa ba prix à transport unique. Exactement officiel voilà. Voté 150. Mutazo bima na pompage azokende na zandu ba mususu 3000 ba mususu 2500 ba mususu 4000 bakomo masque on ba 150 mutu pe ya kolandela ngo azate policier pe atelemi wana roulage pe azate wana mutakolo beloko. On est dans quel pays? On est dans quel pays, président de la République? Ba peuple na ba komika kanda. C'est tout transport réseau boma bat. Donc na nini na kutu place na ba nini ba déplacer dans son excellence champion Mbemba. Président de la République. Vous avez fait dans Simana bateau quand même bazo soutenir. Pourquoi pas aujourd'hui général Mounene on tient la place wana. Général Mounene ayani d'ailleurs c'est wana nyonso wana. On a zolo pas de tenir une rigueur naza leader d'opinion. Hein, naza artiste simple, artiste comédien. Entre combattant. Na votaka. Entre temps combattant. Naza pe na besoin pe ko pesa pe makanisi na ngai ba combattre contre qui? Dans les années combattre contre Barwande, bateau baza ko agresser biso. Na koza la combattre contre nani? Vraiment. Yo so mona artiste comédien comme contre Mokonzi Mboka. Artiste comédien comme contre ministre Moko Songolo. Biso zande musala ya kopesa katoli, to tia kama kanisi po Mboka na biso kende. Et que voilà. Et puis ba respecter be bateau na bino en tant que artiste aussi. Na Mokonzi Mboka tala sokoda Mokonzi Mboka. Elle ko dine sangi parce que biso ba artiste nyo surtout de côté to s'appuyer na sokoda. Elle ko dine sangi que non. Mais d'autres pas vraiment gouvernement. Na lobby gouvernement papa yo kanani. No bi gouvernement biso ba artiste ne to lela. Pourquoi est-ce que gouvernement ko sala kata chaque fin du mois montamo que zobi makala gouvernement ba kotisi amona sokoda pour biso quand même ba artiste to se retrouver au lieu à chaque jour to ya kakeno papa Fachi Beton telanga makamboyo maman Denise Nyako Tsegedi telanga makamboyo maman Denise Beton tela biso likamboyo papa. Est-ce que cause la possibilité et ça peut ba voies moyens ya biso ba artiste to bima na passe na lolombo ko fenga tsinga zoka ndena ba musala to salaka to koza na bato ya kosenga te vraiment gouvernement na biso le kana no ministère na biso ya culture et art mama ba koza mama tango zo banda musala benga nanu ba artiste comédien nyonso to sala ta atelier to solo ndi to banda ko sala kala moko bengi ba musicien nyonso de chaque art na domaine nango ningi za na maisha oyo ka ba doléance na biso oyo ba to solo ezate que non ministère ya culture ya yo ye ale oyo ko bumisa ba artiste te président nyoka longo ya sokoda bambote na yo na sepeli lobby twende to zwaki mo ba enveloppe na biso to ye ko mbona par rapport à ndenge to lela ki ndenge moi compréhension ekotaki zoka papa ya bana azali papa ayokaki to ke quand même lobby to sepeli ba artiste bozo ko banga ndenge nini ko ya ko sa registrer na sokoda nde entreprise na bino. C'est ça. Au gouvernement d'abord surtout qui barre ko benga yo boye hôtel mo enveloppe mo ko bonda ko sungabi. Donc on est à ko sala. So ko beta ko mela ko fu. Abande ko ba protéger ba œuvre na bango te.
soki ozoprotege baevre na yo te kufa na yo soki oboyi koprotege baevre na yo kufa na yo nayeti biso tokende ozwa mbongo lobia tosepelaki. Merci beaucoup. sikoyo nyonso esi elobami nazopesa mbote na ngai na nzambe nkombo na ye ekumisama napesi mbote na ngai na mandami na ngai fikare fifi alimaki ya ngando nazopesa mbote na bana na ngai nyonso Shalufa Ali Alfi Ali Awaza ndo ya papa et puis Sublime Ali et Sublime Munungi Ali Munungi Sublime bambote na bino bana na nga place bozali napesi groupe cinématographique mobimba bambote napesi mama cheftaine mama business bambote belé chef Yama la bouche autorisée du chef napesi sénateur en vie napesi Julia napesi mama Dibora et tout ça biso toza écogénété hein biso tozali chaque vendredi na antenne A même aux na poto même wapi toza Canal Plus chaque vendredi na 21h30 na antenne A diffusion rediffusion chaque lundi na 11h05 et ratakate donc na YouTube obeti kaka Ali Maki ya Ngando TV direct biloko nyonso bokomona kuna pe bokosepela. Voilà. Donc numéro na ngai ya téléphone ezali 0 plus 243 84 46 94 390. Yami bale plus 243 082 37 62 915. Vous présent les marques Ngando, leader charismatique, papa social. Donc le téléphone nangai, muto ayambakate nga moko. Parce que ceux qui téléphone nanga muto ayambi, muto akobe nga ta musaza na minute ya muke, azana posa ko solanga. Na kimineno ya biso ba leader. Yamba ekuna bo isiko muto na BBC imite pona ko benga yo. Yo peti muto mususu ayamba e siko eloko nini ya ko solana muto wana. Surtout sur les amis Fifi Miel. Toza Fifi Miel baba na kayo. Wana butu na kolika kutu te mutu mususu de nazanga malo chocho utala na Londres kuna. Ya mimi kutu ko megate na ko benga na pe mwana. Voilà. Fifi penza abengi penza bo. On rappelle manqué à Fifi. Yo mwana oyambi. Aux en suspension. Merci beaucoup. Voilà, Ezagi président Ali Maki ya Ngando toujours na Via TV Monde babito s'abonner to like partager et puis bateau chaque jour hein na tomoki micro la muki ah c'est bon là là qui hein micro na bah mambu bon omoni biso sikoyo pardon les grands journalistes omoni biso ngayo nozomona na kobliga na télévision pona kendo lokwa ba bobarde na obima na tete pona kendo lokwa ba message ba bêtise te ngana bimaka na TV si j'ai un message à donner. Ozomona na bimaka na télévision avec objectif. Ezate kaka na vandi kaka boye ale na kela bimi na télévision na vandi kaka boye na tout ça. Ti suka suko kende kubanda koloba bakamu mususu eza ko cadrer te na valeur na yo. Vraiment. Atako bakwa koloba sima émission. Alléluia. Alléluia. Amen. Yesu azamokeli. Yesu azamokeli. Vraiment. Eleki amen. Président Yoshua. Muni makambo yango yo boza ebele bolandi biso mam sisi la pomba ya scène au capite pe sope mboti na résidence na yo neko na ye Ali Maki ya Ngando alobi azaka pe na reconnaissance et pas ina parce que pose la reconnaissance et pas ina bango ezaka vice versa le chalet na pesi pe mbote pa nani na pesi na muto moko wana za patron na pesi mbote pa ya Jean-Pierre Mwanda Lutete honorable Jean-Pierre Mwanda Lutete na Mideda na pesi pe Sandy Senza na Allemagne na mobile pasteur France na pesi nièce na ngai bambote na États-Unis Christelle Munungi bambote belé place aux allées en tout cas vraiment na lingi bino mingi en tout cas bisous mama chouchou na nyota mama China Rambo mama Karine Muntu ya biso moko na Paris bambote no yango yo to bosanité mama Elimbizi mama Zozo na Inde bambote yango wana to mona na prochainement toujours na Via TV Monde bye bye.